esalema te. Parce que nzambe alobi ezali promesse ya elinzeza. Azoloba nano esalema te. Yango na natuna bino question jour wana. Est-ce que na mokili roi ya mabele azalaka? Azalaki na tango Babylone. Oui, Babylone azalaki roi, baobenga le roi des rois. Mais na Nzambe nani o babengi le roi des rois? Ezaka Jésus-Christ. To bakenda na source pas moi eza élevé. Et pas moi kitaka nani akoma. Banani bayebi makambo elekaka wana. Na yebisabino. Bakenda na wana ba marse kaka na likolo mukawa. Baza kokosa bato. Nani oya koma na mystère epai moi elema etelamaka pepai moi et kitaka. C'est ça, c'est le mystère. Yangwana, c'est le nouveau monde est venu par le mystère de Dieu. Personne a beaucoup changé le nouveau monde de Dieu. Oh, ils ont testé beau ça là, on va tout n'abattu. Boyeba soki et pas moye mataka ne pas kushaka nani akoma wana nani ebi secret wana mystère wana personne yana bi ezaka ngai Nzambe nde nazali ate papa na Nzambe nani wana alotaki ndoto Nzambe alobi na ye tant tokoma na Congo ba passer ba hotel ya société nani wana nani alotaki ndoto Okay, okay, hold on. Nazokatela Nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe lo sako. Lo sako, lo sako, lo sako. Lo sako awa. Aniva, aniva. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga bu. Tozosonga bu. Tozosonga, tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka, 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 yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, bona nini. Mata, ezo mata au fur et à mesure tozo mona ke Nzambe azako manifester la puissance de la divinité. Na omeka kotanga o na monya wa misusu na olobate peza pona bato misusu Nzambe lobeli mena na séparaki yango te soki na komi na poana na ko séparer yango après tozo na plan lelo po plan lelo ya Esaïe 45 mo bongisa Bible na bino
pour le lot tokotanga parole de Esaïe 45 poto yeba plan ya Nzambe eye na kati ya Esaïe 45 nouveau système oyo ezala na wana. Bon, donc na prophétie il y a jeudi le 11 mai 2023 namoni moto na face na ngai azali ko betela ngai aza kolobela nga na monoko na ye azobeta maboko na ye azoloba bravo bravo azoloba na nga kana aza koimplore ngai bravo 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 sikoyo naleki wana nyonso tu eza na ntina ntango Nzambe azoloba bravo eza signal ya nini eza signal ya elembo nini parole moko ye na motema na ngai nayebisa bino likambo na mona mikolo eza kaka na cadre ya prophétie de jour sikoyo Nzambe akomo démontrer yango na ndenge ya Nzambe banosekisa bana na ye Nzambe banotia bana na ye à l'aise banolakisa bana na ye makambo ezoleka donc tofandi mpena na ndako kati ya Nzambe sikoyo Nzambe azokotalisa biso makambo oyo eza ya minene po epesa biso esengo po totikali kaka na ane clin d'œil toyebi te eza na moma nini tika naloba nano oyo borapele nga soki nakoki kochape yango borapele nga ezali concernant nazalaki kosambela na mama Masika nasambelaki mpe na mama Ntunda nde namonaki likambo mibale oyo sikoyo nake na prophétie elandi j'ai entendu la voix de Dieu a parlé non oyo eza ya moto mosusu oyo nakoyebisa bino me nakoloba Nzambe alobi naloba te oyo eza vraiment entre parenthèses privé nakoloba te nanga na démontre ngo na ndenge mosusu me Nzambe alobi nakoloba te naleki wana naleki nomona naleki nazoleka mo ebela wana nayoki moto alobi nanga makasi alobi ye moko azali Nzambe ye moko wana azali Nzambe Kemba na Nzambe. Amen. Amen. C'est la vérité. Son trône et à son pied. Amen. Oui et amen. Amen. C'est ça. C'est Dieu créateur. nalingi na tema Amen. totelama nano place wana mwa moke nano totelama nano mwa moke seka nalingi naloba na bino ye moko azali Nzambe. Est-ce que vraiment mikolo tozobeta masolo mwa mingi na bana Nzambe tozosolola tokomi na moment ngo oyo bamatoyi ya bato ebanotia nui na kati sikoyo bato bazokomprendre lisusu te mayele ekomi na suka mayele ya bato tellement oyebi nayebisa bino eloko bato bazelaka kaka moto azwa problème mabe po baloba toyebisaki bino nini boyokaki te c'est ça qu'ils attendent po eza likambo moko eza na niveau ya motu susu te mais ekomi na niveau na bino bana christicien ya royaume bino bato bokomi na deuxième sens du monde bokomi komona ngo eza nango normal mais na bato mosusu wana oyo ngelingeli nayebisa bino matoyi ebandi kodoka na kati makelele mitema ebandi kotremble po mayele ya bomoto ekomi abupia esili ekomi na kitsuka pona bango bazoloba kaka tokotala ndenge bokosuka tokotala epai bokende Nzambe déjà sosali jugement na yo ntango ozoloba na mbonso to na bato tokotala ndenge bokosukela bokozongela biso tokotala kaka tozozela
okoti na jugement tolobaki ba makambo yo ya oyo apôtre Koko apesaki biso chapitre ya ko blasphème Nzambe tolobaki pourquoi eloko nene ezolakisa ko blasphème Nzambe papa na biso ba professeur balobaki critique motema mabe jalousie ko blasphème Nzambe ne sabino oyo Nzambe asali mokili teste Nzambe asali mokili teste Nzambe ye moko ayeko oyebi soki totali na message na oto tindela bino oyo eza na nzete eza na makasa misato boye ye aye na bonzambe ya tata mwana molimo santo mais soki otali na se nzete eza moko ezolakisaka Nzambe aza moko ozomona na fonctionnalité Nzambe aza ko se manifester fonction na ye en 3 personnes bato oyo baza kokanisa mabe bakoti na jugement po Nzambe ayo kotala mokili alobaki akoya lokola moyibi toza na baverset eza na Bible soki totali lelo pena ngai moko pena nakomi kozonga susu na makanisi ya kala na lobi na sololi na ndeko moko za branamiste to sololi même bana benga na 19h to sorti 23h30 comme qui fatigué mais fatigué en tout te fatigué neti na zuye temps ibele azunga temps mingi poza a branamiste mais makambo yoki na matoyi na ye asepela ngakuta lobi o changer ozala ki boite na yebele o boite okomi mutu misusu asika nazolobanga bref mais faut tokende na sujet wana bato oyo balobaka tozozela bino boya kopesa biso raison nani yango ayebisi bango ke boya kopesa bango raison ça c'est ma question makanisi ya mutu eza zéro la chair ne sert à rien ata soki yo ozomona mutu wana aza mosenzi aza nini ntina te mais tant que yo mutu ozoloba na makanisi ya la chair ya bomoto c'est zéro qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de maudire quelqu'un oza sorcier oza ndoki oza démon humain bato bazoloba biloko na yebisa bino solo. Comment vous pouvez porter malédiction à quelqu'un qui ne vous fait pas le mal, quelqu'un qui prêche la parole? Mais toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Il faut demander à ton Dieu, qu'est-ce que la parole? Et montrez-moi si c'est la vérité. Et cette personne qui s'agenouait, qui prêtait serment pendant 12 ans, mato ezana batu fina nakati, tina mitema. Likambo eza yote okomisi yango ya yo. Eko koma ya yo na liloba Nzambe soki toyambi yango ekomi pe ya yo. Mais na méchanceté te. Donc okomona ke nazwi ba komba ya jalousie. Nazwi ba komba ya jalousie. Yango nanga na lobaka l'air nyonso. Soki nazalaki ya babe ya Satana, koma aibaya kobundisaka ngai butu na moye. Nangena yebisabine lo moko. Eza na ntina te. Eza ndako moko boye na bana kotala ngo na niveau fondation. Na yebi ndako ngo ya nalmena ko loba te po ezala bien te. Nazotala tant tozo sambela lobby lelo za vendredi. Quand on priait hier, nazotala ndako na fandi boye. Nazosambela. Na monike na bado tala ndako wana na fondation ya ndako. Esika bachaki ba brique na mabele. Bisika bachaki ba brique na mabele. Na fondation ya ndako. Na bano mona biloko eza na kati ya fondation wana. Tant na sisi prière na ngai na yoki mutu kilo po makambo na monaki. Ndako yozo lala oyebi makambo eza na bâtiment na fondation te. Bozo solola oyebi ba piège eza na kati te.
Bozo bengana bandoki bakendeki te. Bademo bakendeki te. Mais pour boyebi makambo eza na fondation te. Ya on a pesa bino réponse. Notre Jésus-Christ de Nazareth est la fondation du commencement de toutes choses. Tant yo moni ko sali fondation, ya za na se na yo, azo mona yo boye, azo mema yo. Ozo mona de esika batu baye bakate. Comment okoki ko souhaiter mutu mabe? Ata soka lobi nzambe. Bible lobi créant l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme regarde, l'homme est l'apparence de Dieu. L'homme est Dieu aussi en miniature, pour bien parler. Surtout nous, les Israélites, nous portons le sang de Christ Jésus Massia. Nous sommes aussi Dieu en lui. Et notre Père a dit, vous avez le droit d'être les enfants de Dieu. Vous avez le droit. Le droit est devant toi. Pour être la fille, le fils de l'Éternel, tu as le droit devant toi. Ah, Kembo na Yesu. Ya ono monde motema ya malao ya mabe e utu wapi. Na ngene bisabi no selo mo susu. Tout ça c'est à cause de la jalousie. À cause de la jalousie qui est la même méchanceté. La méchanceté qui est un instrument destructif à l'homme. La méchanceté détruit l'homme plus que 100%. Et comme ça, Moutupenda à zéro. La jalousie. Songi, accusation. Mon Père Jésus-Christ a toujours parlé. Le diable fait que accuser. Le diable fait que accuser. C'est son rôle. Na sabino lo moko na ote sa papa bakana lelo na Révérend Nelly na apôtre Robert tanto do sala ba recherche ya makambo to kosala sikolo na titre to tele lo tema pezu biso tamingi ya on etinga même tina retard oyebi je comprends et j'ai compris, je comprends aussi que l'homme, il faut tout l'anda, les 7 points qui rendent l'homme malheureux encore malade. Bah professeur, bah prêtre, bah apôtre, tout revoir les 7 points qui rendent l'homme malheureux encore. Tout revoir en haut. C'est la base fondamentale. Tout revoir en haut. Ce qui m'a changé attitude, parce que m'a est battu. Mais à fond, le porte na Satana. L'obia olobaki zara ki Satana. Satana olobaki yo mona kingai. Yo mona kingai. Yo yebingai. Satana pe akwakize yo. Tu vois? Nem se venu lo moko. Ngai mo na vivre expérience na vivre na ba torture. Pour na bébé torture. Quand même un prisonnier. Mais jusqu'à ce que j'ai compris, ezali bateau bazo tumbo la bisoté. Mais ezali plan merveilleux o ezana kati na biso. Nde Satan azo bundisa. Plan merveilleux o ezalaka na yo nde moyini abundisaka yango akomema yo kaka na système wana osilika okoti na distraction esili otengami operdre plan na yo le plan de la vérité nazo sabina solo je vous dis la vérité rien que la vérité nazo sabino ya solo. Le diable a vu que la femme qui a été créée dernière, Yasuka, elle était devenue belle plus que lui, l'ange de lumière. Jalousie et kotaki, na muto basali na mabele.
Na bango bazana likolo. Mais muto azana mabele. Abimi na beauté kitoko boye. Na Adam. Hein? Abimi na formalité musoso. C'est jalousie. Et péché mobulu na likolo. D'où vient le péché? Le péché venu du ciel. Na bisabino. Yangona yesalubi likolo na mabele fo epanzana. Ceux qui sont choisis sont les guerriers dans les cieux, sur la terre. Nous allons aussi juger les anges. Pour bino, na biso, de vivre les épreuves. Les épreuves, nous banine, makambo, oye, nyokola kamoto. Mais na likolo te, na likolo bazo vivre en moto. Kone zali louange. Mais biso to subir ma conséquence pour na péché. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit na conséquence ya marko. Nazo so nganeti na kende pante mais nazo ngina kende na vérité. Pante ngolo ba pona zo wumela. Mutazo finga yo. To muta kandela ka yo, yebaka ke muto naza na image ya diable. Aza na image ya Nzambe. Diable wana a utilisé comme instrument na ye pour diable azota la étoile yo zanango, le plan que tu as en lumière. Kaka ye akomona ngo po ya yebi yo ndenge Nzambe salaki yo. Jalousie wana eko provoquer a provoquer yo pona akitisa yo penza okita. Soki olandi yango okoyi dedans. Okoyi yangona na ngina yebisa bino lelo motazo finga yo, motazo yina yo, motaza ko sanjola yo mabe. Loba eza yote, eza ennemi oya lukaka ngai pona ategi bisangai nazolo bango eza yote vati Satan ndenge Yesu azako bengana vati Satan kende. Jésus connaissait qu'il veut que toi tu sois tombé, mais akomema nzoto wana ya koti akoma ennemi orgeza kaka trikia ya Satan. Si nous connaissons ça aujourd'hui, pourquoi tous allons na haine na bato mosone? Pourquoi? Est-ce que yoko allons na haine na nzete? Na tuni question. Yoko allons na haine na nzete? Oko na kanda na nzete? Uzana kanda na nzete te? Po nzeta elobaka te. Nzeta kosala eloko te. Mais uzana na kanda na mutu aloba po mutu azobimisa makambo ya mabe. Mais mutu azobimisa makambo mabe eza yete ezouta pa fongoli porte. Yangona na royaume. Dans la deuxième sens du monde, il faut que nous comprenions ça. Les champs à bois, la caravane passe. Ataba bengani yo, ne t'en fais pas. Gardez ta foi jusqu'à la fin du temps. Gardez ta foi, gardez ta foi. Dans le Bible, battez la molimo na yo. Bazo lukande ba kwesa yo. Bazo lukande ba chayo na distraction. Yo kanisi nani oyo agoya abebisa yo akwesa yo. Ezaka koza na epembeni. Yo omona mutu aza musika otombola yo. Biso bazo ko tumbola biso na roya po bazo ka makambo tozoloba. Osomona, mais tozana tina na bango te. Na yebisa bino. E place na ninga ki tokota mo introduction. Po Nzambe asali moto kitoko ayo kosala mwasi na créature moko terrible epesi jalousie na ba démon. Bato bakome ba sorcier ya buzomba po baye bazoye ba ekuti teke eza pona bango nde Satan asali boye. Olandi nzela Satan aveugle. Aveugle. Yangona Nzambe ta mususu peut-être segaka biso segaka na ye. Mon peuple périt cause de connaissance. Nzambe segaka biso. Azomona ke tozoyeba te. Yangona la parole
tokomona ngo eza nango liloba ya moke mena yebisa bino ezoprotege bienveillance na yo ezokomisa yo na destinée na yo c'est l'amour ezaka kombo moko amour eza nango mingi te amour na kati ya motema na yo peut manifester amour en action nakanisi topemi wana toke na baprophétie mosusu na ngai natala oyo ezalaki naloba nde yango wana nde yango wana tolingaki toloba lelo na kokende mwa moke na prophétie oyo omonaki Emmanuel na papa na ye bafandi na kiti na forme ya canapé ya pembe na bafleur na kati ya gloire na kati ya kembo puis biso bana na yo tofandi na liboso bato ebele batondi autour de nous kembo na Yesu donc ngana papa tofandaki na canapé mais bato bazalaki ebele oyo bazalaki na tour na biso sikoyo nai natuna question ntango bato bazomona ngai na fandi toza double toza na papa na ngai eske na musuni boye omona ngai na papa na ngai boye alléluia oui omona ngai na Amen, papa. Amen. oui omona ngai na papa na ngai parce que ça c'est le mystère mais papa na ngai koloba omoni kaka mutu moko omoni kaka mutu moko wana na kotuna question te naleki wana oyo ezali prophétie ya 2018 je vis très loin vers l'espace du ciel une étoile faisant un mouvement de déploiement par le nom de Jésus. L'étoile qui brille abondamment en couleur d'or et qui reflète sa présence étant la direction de Christ Jésus par le royaume de Dieu sur la terre. Donc, étoile wana, en ça le déploiement, ya kitoko na likolo, donc na nguya ya Yesu Christ Masia, au nom de Jésus-Christ. Ozomona kembo na Yesu. Bopesa ngai seconde, namela na mai. Alléluia. Kembo na Yesu. Tamba poniyo osalela ye na nzoto pe na motema na yo bolingo nzamba poniyo nzamba poniyo elinzeza na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba aponi yo osalela ye Nzamba poni yo osalela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo kembo na Yesu. Amen. Alléluia. Kembo na Hosanna. Bon, nazala koloba prophétie ya
prophétie ya étoile ezosala mouvement na couleur ya or, mais ezali présence oyo étoile aye kopesa biso po toyeba epai Jésus-Christ azali. Toyebi étoile wana ezali nani? C'est la même étoile oyo ezalaki na ntango ya les trois mages. Étoile wana nde ezongi na mabele. Oyo ezali prophétie ya 2018. Na longwe wana lisusu tokei na tokozonga na ngai napesa oyo étoile eza bien. Na expliquer moi de trois mages pe bari na direction na étoile wana pe yele nga bo face à face deux fois. Ozo mona scène expliquer ngo pe awa. Bon, tozongi siko na sujet na biso munene poto aso na tango loba mingi te ndenge na yebisaki bino ke tokomi na tango ya ko recevoir le bienveillance ya Nzambe. Makambo Nzambe asali na kati na biso mutu na mutu azo vivre ngo. Nakei na mama Masika azali Virginie. Amen, papa. Mama Masika kembo na Yesu. Na tozo sambela na mama Masika pona anniversaire na ye. Tango tozo prier na moni minu kaka nazo mona minu ezo seka. Me minu nango eza mibale. Minu nango eza mibale. Minu eza mibale. Me ezo seka. Minu mutu seka kabo indegene. Tango tosisi ko sambela na ebisi na moni minu mibale. Minu eti vrai. Ezo seka. Nde na ko comprendre que ezalaki minu ya lapin. Ya pembe. Azalaki ko seka. Ngai moko na seki. Na Yesu mama seko pour na zo seka bo. Lapin aza symbole ya célébration. Mingi na bandoto ya ba rêve. Soko moni ba lapin bazo sauter, eza bazo sepe la célébration. Menga na moni lapin azo seka. Nyama zo seka tshemini boye. Ezo la sabisonene. Mama juge Déborah amonaki na likolo ba komi content 3 fois et puis ba komi forever. Ozomona vraiment que Nzamba lobi beaucoup d'années single. Content 3 fois forever. Toko kota na single ya libela toko banda ko seka. Wana na lobi ya mama Masika pona la sekeza elembo ya joie otozo kende. Je me réjouissais dans la paix, dans la joie, dans l'amour. To bandi yango. Nakena mama Ntunda. Amen. Mama Ntunda sikoyo. Mama Ntunda yebi makambo tosekaki. Amen, majesté. Rappelez biso ezalaki nini mpona ayeki nango meta oyo naosala na ekei nango. Omonaki rejeton azopesanga mbote na loboko na ye. Oyebi nini ntango mama Ntunda azobenga na telefone telefone ezolela nazozwa telefone avant nayoka mongonga mama Ntunda se namoni le rejeton ayambi mama Ntunda na maboko ne yango naka makolo abandi kopesa ye mbote na makolo. Oyebi na seki na yo weyebisa mama Ntunda nga wewe le rejeton soso ya pembe ayambi mama Ntunda na telefone. Donc bozomona ngo eloko moko na solo bozomona ngo lokola moke. Yembo na Yesu, amen. Hosanna. C'est une bénédiction, papa. Yembo na Yesu. Amen, amen. Amen. Yembo na Yesu. Amen. Kinila. Yembo na Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Yembo na notre Messie. Musambuka. Amen. Amen. Tosekaki mingi toseki soso pena makolo na ye yango naka pe maboko na ye
Abando simba mama tunda na makolo. Abando pese mbote na maboko. Na ibazo pese mbote na Jésus. Les rejetons. Azo pese mbote. Omoni na sa biso sikoke Nzambe asa fandi na trône na ye ndenge na moni na zana papa na ngai toza na trône bato baye liboso na biso bazosepela tokomi deja na bisengo wana deja tozomona tokoti deja na essence ya vie parfaite wana oyo Nzambe areservaki biso na ntango ya suka. Sikoyo nini so na loba po tozonga na sujet na biso ya monene sujet oyo topeseli titre le plan alerte, le plan du nouveau monde est mentionné par Ésaïe 45 que Dieu a pointé Élie Nzeza son oin tokobanda ndenge tobandeli Nzambe alobaki na biso nazalaki koloba na yo liboso alobi pardon alobi soki bato balingi bayeba qui est le loin de Dieu bakende kotanga Ésaïe 41 soki bato balingi ba découvrir le loin de Dieu bakende Ésaïe 41 tokokende Ésaïe 41 omona Nzambe azobenga bato nyonso mokili mobimba baya basolola Nzambe alobi mingi na Ésaïe 41 soko tali verset 25 ezolakisa bokonzi ya loin de Dieu otali verset 3 eza makambo ebele siko Nzambe ayo koloba ya mbala mibale nazalaki kosolola na yo mingi na Ésaïe 41 siko nakomi kosola na yo avec puissance et force par l'Ésaïe 45 tokoza Bible papa na biso professeur Bakana atangela biso Ésaïe 45 pour na toyeba ke le plan du nouveau monde est mentionné par l'Ésaïe 45. Dernièrement mikolo euto leka papa na nga lobaki l'Ésaïe 45 est la promesse de Élie Nzeza. Okomona soki totangi bien papa atangela biso nano les premiers 3 versets nano tangela biso les premiers 3 versets. Amen. Amen. Seranga pena kota nano bongo yo bana. Je suis très content. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Ésaïe 45, du premier verset au 3e verset. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Tokomona ke les 3 premiers versets, Nzambe aza koloba, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus aza roi ya Israël.
pour vous parler, Nzambe azoloba makambo yo nanu esalema te. Parce que Nzambe alobi ezali promesse ya elinzeza. Azoloba nanu esalema te. Yango na tuna bino question jour wana. Est-ce que na mokili roi ya mabele azalaka? Azalaki na tango Babylone. Oui, Babylone azalaki roi, ba obenga le roi des rois. Mais na Nzambe nani obenga le roi des rois? Ezaka Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ avant yana mokili, est-ce que bayeba kiye? Bayeba kiye te azalaka Jésus-Christ. Azoko ya eta Eli azongi na ye. Mais Nzambe azolobela makambo Isaïe 45 oyo pona retour ya Jésus-Christ na mabele. Yango no mona eza makambo nanu esalama te. Nazokende ka malema. Tokomona Nzambe alobi nasimbi roi na loboko na ye. Na kolekisa ye ba porte de rein, ba porte oyo batu balekaka te, me Nzambe akolekisa roi na ye. Akokoma tina te sene. Yango na Bible zoloba. Nde yango na Bible zoloba. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes. Donc, pour la kolekisa roi wana, bakonzi ya mokili se bakanga deja babadusu, bakanga de okoki kono koma na barabara wana te, okoleka te bakozwa yo deja. Donc, Satan apikla asala makambo na ye na batu na ye bakonzi ya mabele. Donc, azo bloqué nini arrivage ya Jésus-Christ. Satan asala on ayebi ke Yesu akoya. Fa bloquango. Nzambe siko fa kita en Jésus-Christ. Na puissance ya osanga nango te. Pona ko détrôner ba porte oyo bakanga. Pona mwana Nzambe aleka te. C'est ça. Esaïe yango, Esaïe 45 na Psaume 2. Psaume 2 pe ezalaka Emmanuel. Na tangela bino yango. Donc, Nzambe kosala force na nesala mate. Yango na tozomona mikolo yo na yebisa bino. Nzambe sa bando fongola ba porte de rein, ba chaîne wana bakanga, Nzambe bando débloquer yango. Azana mona na yebe batu bazomona te. C'est ça le nouveau monde qui commence à manifester. N'a pas ça une nouvelle, mais ça une bonne nouvelle. Et ça une nouvelle na yoga qui met une bonne nouvelle. Boyebi na moment ya Covid bakofi combien? Nzambe kaka mutako yeba nombre wana. Na moment ya Covid bakofi combien? Nzambe kaka mutayebi nombre exact mutako yeba exact. Mais oyo mindere basali na ndenge na bango na ndenge na CNN bakufi 7 millions de personnes mukili mobimba. 7 millions, tout 7 millions. Et ça petit, hein? Donc, Nzamba bandi ko déraciner. Abandi ko déraciner. Abandi ko frapper. Cette génération va beaucoup souffrir. Yangwana asimbi roi na ye aza ko briser ba porte de rein oyo ba ekota na système ya bondoki. Yo mutu Nzambe ozalaka ndengwana ozongela mabele oyo kozonga susu après peut-être bango ba korenya kaka na ndenge na bango. Mais Jésus-Christ aye ko détrôner yango. Pona afandisa mwana na ye na peuple Eli ba régner na mokili. C'est ça les Isaïe 45. Ce qui tokei awa. Tokei na verset 3.
soki tokei na verset 3 tokomona na verset 3 nakomaki wapi oh nazotanga na bible na tokomona na verset 3 verset 3 ezoloba je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, qui t'appelle à ton nom. Nzambe asa komi loba na ye moko yango no moni awa motazo loba na ngai moto loba na nga awa ye moko nzambe wana ye moko nde nzambe wana. Donc nzambe asali multiple système azoloba na ye moko nzambe nde yango na nasilisaki te koloba lisolo oyo po ekemema biso molai. Okomona nzambe asali ngai moko naloba na nzambe nzambe asali mayele moko mpo bato bayeba ngai te soki naza nani. Nzambe asali mayele moko nzambe aza mayele asali de sorte que bato bareconnaître ngai te naloba ngo na révélation en sorte que bato bareconnaître ngai te. Nzambe asali alongoli ngai oyo ezali impression oyo ezali donc neti abrose nga atie nga trop de simplicité. Okozala na moto oyeba ete aza nani. Mwana oyo epai abotami bayebi ete epai akoli bayebi ete epai aza résidence sikoyo bayebi ete na bana na nga na famille na nga mwasi tu bato nyonso na quartier bayebi mwana oyo te. C'est la volonté parfaite de Dieu. C'est par là que Dieu juge le monde aujourd'hui. Je juge le monde. Pour ce qu'on a limité ma batu bakwa jir nini na mwana na ye. On a bango moko basape komi jir mabe. Ce qu'on a mwana nzambe. Basa kwa jir pe mabe. Ndenge baboma ki Yesu. Ozomona. Donc awa nzambe zoloba akozongisa ba richesse nyonso oyo ekiba oyo bayiba. L'air nzambe zoloba langa le Congo, c'est une agence de développement. Na atali nzambe na binzambe. Bongo ba yibi na mokilo. Konga mwa ko développer sur ndenge nini. Ona nazolo bana musoni na kati ya révélation. Nzambe continue koloba le Congo est encore vierge. Le Congo est encore vierge. Nane salate. Zamba ya David. Ozomona alobi akozongi sa richesse nyonso oyo kima bayiba tout ça va être récupéré. C'est le nouveau monde. Ésaïe 45 est le principe du nouveau monde. C'est ça le nouveau monde. Papa Sikoyo, biso verset que le minimité. Tanga 4, 5, 6. Amen. Je lis Ésaïe 45, du 4e verset au 6e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint
avant que tu ne me connusses. C'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Nasi toki papa na lobi. Na go référer na verset 6. Na verset 6. Tout fond la mato, s'il vous plaît, bola la pongite. C'est enfin que l'on sache, na verset 6. C'est enfin que l'on sache du soleil levant, du soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Kembona Yesu. Na yebisa bino lelo yo. C'est une puissance de la divinité Nzambe. Soki Nzamba lobi na kotela maya moi, na kolala ya moi, nde bayebaka puissance Nzambe. Il n'y a point de Dieu si ce n'est que moi. Nangina tuna question. Nanu esi akoma epai moi elevaka. La source ya moi elevaka. Nani akoma. Ba astronaute bakenda na source epai moi eza élevé. Epai moi kitaka nani akoma. Ba nani bayebi makambo elekaka wana. Na yebisa bino. Bakenda na wana ba Mars kaka na likolo mukawa. Baza kokosa bato. Nani oya koma na mystère epai moi elema etelamaka epai moi et kitaka. C'est ça, c'est le mystère. Yangwana, c'est le nouveau monde est venu par le mystère de Dieu. Personne a beaucoup changé le nouveau monde de Dieu. Oh, ils ont testé beau ça là, on va tout na bateau. Boyeba soki epai moye mataka nepai kushaka. Nani akoma wana? Nani ayebi secret wana mystère wana? Personne. Yana rubi ezaka ngai Nzambe nde nazali ate. Papa na Nzambe. Omona yebisa bino. Ce sont des épreuves. Oyo toko yeba ke toza na royaume de la vérité. Rien que la vérité. Ce sont les épreuves, les choses comme ça. Et ça, dans la Bible, ne pas tant qu'ils s'en goûtent. Comment il est bien goûté? Oh, ils ont accepté, Nzambe, Moï, Ebimaka, Moï Kitaka. Alpha et l'Oméga. Alpha et l'Oméga. Azali na ba système belé. Alpha et l'Oméga. Na yebisa kibino na zosola na mama Nelly mabundi ma fille ina maboko na nga nazana elembo fongola moko za deux fongola moko mais deux. C'est ça Alpha et l'Oméga. Le premier le dernier. Na yeba te ke fongola ezaka na maboko na nga. Nzambe alingaki ezala ndenge wana. Obotami mutu. Tango obotami mutu, obotami esprit. Obotami l'esprit, mais obotami esprit, obotami mutu. Esprit ekoya ko vivre na yo. Ozomona. Osama yawa. Obotama mutu. Nzambe a respecté principe na yende nga sala mutu. Akoyi ko sala Emmanuel na ndenge société na ndenge mutu. Mais Emmanuel a sala mi na ba principe misato oyo asali na bato mabele te. Mais yazaka lokola bato mabele, c'est le mystère. Azaka lokola bato mabele. Mais c'est le mystère de Dieu. Ozomona moi yango yo. Okolanda boyi
okokoma te. Okoningo koma pa imoya bimaka ne pa ya kotaka. Okokoma te. C'est le mystère de Dieu. Yangona royaume oyo, c'est le royaume de la vérité. Nazolo bana kimia, nazolo ba malembe. Na kimia nyoso. Naninga koza na kimia pe. Naninga ngo mingi. Naninga ba trouble te, naninga ba pe penza na motema. Tant on a tchaka battement du cœur nanga. Et qui t'a na 55. Na yebisabilo. Ce qui n'a pas de mingi, ko kita ba 65, 70. Mais ceux qui venaient na fandi na kimia. Docteur ataranga bona na Dubai. Kimia. Tina ajo na zanango. C'est le mystère de Dieu. C'est le mystère. Oningo komo kuno zokomate. Ozomona. Zokomate. Nde yangono omonike Esaïe. To découvrir en lelo. Et si tu commis na Esaïe 45, papa lobi na ngai na semaine on est le cas qui promesse na dans Esaïe 45. Na likiwana Torobaki na 4 nde na zotanga que hors moi il n'y a point de Dieu à part nga nzambe mususu azalite. Yangona na lobaka à part Emmanuel Elinzeza nzambe mususu azalite nzambe ona azalaka na kati ya Emmanuel o ezana nzoto o ezana nzoto à part Emmanuel nzambe mususu azalite. Oui, amen. Oh, ezali promesse nanga. Ça c'est ma promesse. Amen. Ça c'est ma promesse. Amen. Ndana za ndaku ya nzambe. Il faut pas comprendre. Clair, tozolo bango indirectement, c'est clair. Nazali ndaku ya nzambe, ndaku yango nzoto oyo. Nzoto oyo yaza na kati okomona yete oyebi yete. Lui te connaît, c'est lui qui t'a créé. Yenda sali nzoto na ye oyo. C'est le mystère de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Siko to lekiwana. Toke siko yo na. Tangla biso. Eza mingi azana. Tanga kaka. Bon oyo na kukomela nde na kuexpliquer. Banda na 5. Ti na 7. Bon, on attend papa Zotanga, ton en attentivement, s'il vous plaît. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ, Isaïe 45, de 5 jusqu'à 7. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. C'est enfin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Verset 7. Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. N'expliquez bien. Je forme la lumière. Lumière est le moto azana bosembo, moto azana kembo, azana lumière. Nzambe apesi lumière et uti panaye. Soki nzamba yepa inayo ozu lumière. Soki nzamba longwe ozu ténèbres. C'est ça. Je forme l'adversité. Donc yende mutachaka yo okoma na benemi o balukaka yo ya tiki yo benemi no bayo atteindre yo. Ezaka volonté ya Nzambe. Bon,
toke sikoyo na verset bon oyo tozotanga te lokola verset 8 botanga yango na bandako. Tangela biso verset 9 kaka 9. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Isaïe 45, le 9e verset. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Amen. Amen. N'arrête de comprendre. Nous avons malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle, bateau bazo sala, biloko babikeko, bangonde bazali ko contester devant Nzambe. Expliquant awa, vase parmi des vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Donc, ils ont malheur pour la idolâtrie. Et puis, tu continues dans verset 10. Amen. Je lis le livre d'Ésaïe 45. Verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Amen. Amen. Eza mabe mingi na batoyo balobaka na bapara na bango na papa pona nini obotaki nga pona nini obimisaki ngai na mokili na mama na ye. Nzambe alobi malheur pona bato wana. Vous contestez ba parents te, ba parents baza banzamba mabele nandenge nzambe atie bango bazala ba représentant na biso. Banzambe comme tel te, mais bazali ba représentant ya nzambe na mabele. Surtout bi banzambe mabele c'est trop dire. Ba représentant ya nzambe na mabele po ba boti biso, baza ba parents na biso. Na le 10 commandements ezoloba faut ko honorer ba parents. Mutanzo honorer ba parente azana bénédiction to. Poko yeba ko honorer ba parents. Ata basandenge nyeso mabe ko honorer ba okaka. Nzambe mo kaza swana bango so baza bato mabe. Ndi yo sengela bango po nzambe abikisa bango aza swana bango. Bon, toke na verset 14. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Isaïe 45, le verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, ceux des Sabins à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Amen. Amen. Verset 14, nde ezolakisa biso tango mokili eko banda puissance na ye, le roi choisi par Dieu, o nzambe aza na kati na ye, ye wana nde bato nyonso bako submettre, bako mipesa, bako respecter, bako tosa, bako sanjola ye, makambo malamu, po bako oyo nyonso na mokili, oyo bazalaki benemi, bakozala na ba chaîne, bakozala na ba prison, po na roi wana.
bango bakoloba na roi wana kaka na yo nzambe azali biloko touti oloba avant oyo touti oloba nzambe mosusu aza te kaka na yo bango siko Esaïe 14 nde explique yango bien kaka na yo nzambe azali donc ye wana oyo bazolobela roi wana azali ndako epai nzambe azali c'est clair nde siko bazoloba Dieu qui se cache nzambe abombami yango na nde nazoyebisa bino ke nzambe akozala na bino azala chaque jour boyebi te ke nzambe azalaka wana yango na fo ozala trop prudent maloba oyo tozoloba makanisi meme makanisi nzambe ayokaka ngo nga naza na preuve nakanisaka mpe ntango nazokanisa nzambe azorépondre directement ntango nazotala kaka bona miso alobi nango ozotala kuna nini il est attentif à toutes choses nzambe wana nde azali nzambe ya royaume oyo biso nga na bino tozali nde yango nomoni fo tozala prudent fo tobanga avoir la crainte de l'éternel fo tokanga minoko ntango olingi oloba makambo ezanga nzanga ntina oyo ezali mpona kosanzola ye kopambola nzambe tolobi mais n'importe quoi faire attention verset 14 oyo papa ototanga nde ezali verset oyo ya monene ekoliesa mokili mobimba po bato bakangami na bachaîne donc système ya royaume ekangi bango ebloke bango bakoma obondela roi wana po roi wana afongola bango alibere bango c'est ça bon toke sikoyo na verset 23 Je lis au nom de Jésus-Christ, Ésaïe 45, verset 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jugera par moi. Amen. Amen, amen, amen. Non, tango yango oyo ezali 23. Tanga 22 liboso, tanga verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Amen. Alléluia. Donc, awa nzamba a 5 a sali ordre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Nzambe awa azobenga bana na ye. Oyo nyonso basana mokili mobimba yango na nde tozoloba Ésaïe 45 eza le nouveau monde qui englobe mokili mobimba bino nyonso botourne boya vers moi boya epai na ngai nzambe bino nyonso boya epai na ngai tournez-vous vers moi et vous serez sauvés soki boyoki maloba bozonga boye epai na ngai bokobika po oyo asali mokili na contrôle c'est le seul lui là qui parle ye wana nde azoloba 23 natangaki te je le jure par moi-même la vérité sort de ma bouche alobi nazo jire na ngai moko vérité ezobima na monoko na nga bosolo ezobima na monoko na ngai bosolo ezobima na monoko na ngai et ma parole ne sera point révoquée kembo na Yesu tout genou fléchira devant moi toute langue jurera par moi.
bato nyonso oyo baza na bagenu bakosambela Nzambe, bato nyonso oyo baza na koloba bakojire devant Dieu, oyo nyonso baza na bagenu bakofukamela devant Nzambe, oyo nyonso baza koloba bakojire devant Nzambe. Kembo na Yesu. Yango na ngai Nzambe atindaki nga kende na Congo. Ntango nakomi na Congo, arapele nga alobi na nga totindaki yo ojire. Na jira yango devant le pasteur de l'église. Na jiraki yango pasteur Mwafa. Oui, na jiraki. Na jiraki. Pona Emmanuel akubanda likambo nyonso. Na bandaki yango. Toutes les langues fléchira devant moi. Donc, yango na tozomona oyo nyonso aza na nzoto akofukama olinga te. Eza ordre epesami na mokonzi ya likolo na mabele. Nzambe alingi amona gloire na ye. Yango na Esaïe 45 oyo Nzambe alobi sikoyo nakoma olobela yo par la force. Eza blaki te kosangana nango te. Sikoyo toke na nakanisi topemi wana lelo. Papa alobi topema wana. Yango nde ezalaki mpona kolakisa ete Esaïe 45 ye ekiti afandi bien la subsistance na ye mpona akombande mokili mobimba oyo. Sikoyo nangina tuna nakanisi topemi awa po tokoloba mingi susu te. Tant oyo toza nango eza temps ya kocontempler les paroles ya Nzambe koloba makambo oyo toyoki deja. Nangina tuna question moko wana. Nani wana alotaki ndoto Nzambe alobi na ye ntango tokóma na Congo bapasser baoteya lisusu te. Nani wana? Nani alotaki ndoto? Il y a deux personnes dans mon exemple. Là, je n'ai pas oublié. Alors, allô, papa. C'est toi? Oui, c'était moi, mon roi. Tu peux en parler? Oui, papa. Merci beaucoup pour la parole, mon roi. En fait, c'était juste vers le mois d'avril. Nazokatela Nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe losako. Losako awa. Ani.
va. Allez, casse-la. Allez, s'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bonanini.